50 euros bakayanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na de faire ango na kanga lisusu na bino 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na olata ba perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc so otinda 40 euros, perruque combien yo. Un instant comme ça bomona transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait la kema fumé. Voilà, la salon na zola taper. Pour le quoi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la savine. Ben voilà, au moins on déni. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, comme vous et toko, et là, 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, mon yango. Donc, il sera sur 40 euros. Et quoi, il y a la poste. Et comme le pan. Donc, la perruque coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà, si manango yango. Donc, les gens, il a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la perruque. Donc, voilà, bah, vous commandez. Les perruques vont à 30 euros. 10 euros et la livraison partout ici au Fanlac. Au Fanlac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux 8 perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Na la question de cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, ma la perruque. Oh, il est toko, il bosso, na si marasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la perruque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux allez. Modèle Oyango. Les bosso, maboko, na sima, ils rasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, pour les marron, couleur marron. Donc, si vous allez bien, bon, ils ont mon que couleur est marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros la livraison, et ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et Comélion Nandako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros la livraison partout dans le monde ici, les alliés, Perico et Comélion. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, vous pépez, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. L'histoire du journal de Kina TV, Georges États-Unis. Aboma Moto, 35 ans après, vérité et bimi. Si, Oyokimala, Georges États-Unis. Aboma Moto, 35 ans après, vérité et bimi. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné quand on a été là. Fumbe en direct de la Suède. Coucou, n'a abonné tout ya Dikina TV partout dans le monde ici Kabozali. Je dis bienvenue là-bas, nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel. Il y a Dikina TV, Bayo dans l'ombre. Bah, papa là-bas, maman, il y a fondation Dikina, dollar, pound, euro. Et le copamba. Bon, quoi, il y en a franc congolais, c'est des chambés. Ils soutiennent spirituellement, financièrement, physiquement, zambé, n'a pas copamba. Le solo est outil musika aux États-Unis. Le solo est outil musika aux États-Unis. Georges Abomamutu, 35 ans après, de vérité et kobima. Abimama Dikina, bonjour. C'est du pétrin. J'ai dit c'est plus que du pétrin. J'ai une histoire à vous relater. Ma propre histoire. Nabomamutu. Et Ekoyeba après 35 ans. Na fanda kan États-Unis. Là où coule le lait, le miel. Na mboka o misale monanaka. Na mboka oyo. Ce que vous en ordre à mon linga au salati. Mais ma vie, longola boiboaka. Et à part ça, je suis un homme issu d'une très bonne famille. Naza mwana oya uti na libota ya malunga. Libota ya miliki na yoguta parti ya Congo. Eza libota yogurt na miliki na poto te oyoko yekola te. Libota yogurt na miliki depuis Kinshasa. On était bien. On était bien. Et malheureusement, je peux dire que ma mère a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Maman nanga zalaki ba maman oyo. Ato sali mabende ni ako condamné yote. Attendenge nini, nous ces enfants on a toujours eu raison. Et à qui ko sala kité maman nangai akufila ki ndekone ya mwasi e ko kufila ndekone abasi tante na tika ki bana mibale e bana mibale ya tante tozaki après pour ba même âge maman zwa ki bango ba comme ko fanda na biso. Donc voilà, nous on avait toujours raison. Et l'okwana na yaki ko mimango tina libanda na école et tout. Donc voilà, c'était que moi. Je pouvais me permettre de faire du n'importe quoi en tant que jeune. S'il s'agit na sopa, s'il s'agit na beta moto, na sa eloko moko. Donc j'étais un enfant qui grandissait sans compassion parce que je vis ma mère faire des choses. Je vis ma mère faire des choses des choses que je ne pourrais jamais t'expliquer ici pour ne pas peut-être saluer la mémoire de ma maman.
Je vis ma mère agir avec compassion. Na mona mama nanga kusala makambo ezanga mawa. Par rapport ya bana ndeko na ye. Makambo bande kusala. Etindaki ngai pe, en tant que moi, na recopier yango, na se comporter franchement en un démon. Na bo mwana nanga. Na école ba makambo na bandai kusala. Donc tu n'as pas l'idée maman. Na koyo kotumba muninga, na pelisi bougie, na sali nini, na zo sopela ngole msusu ndeko na ngai, moi na tante na biso akufa wana, et pendant qu'il criait, moi ça me faisait du bien. Li solo bandi awa. Alobi mama. Na kibukala mwisi nanga. Na ki turbulence nangai. C'était un bon jour. Na école, na nzela école. Touta ki classe. Ngai, leki nangai, na deux cousins nanga bana tantine ou akufo mama sokipaka na bango. Moi, j'avais fait une grosse bêtise. Bomoni bano batambwisaka ba galette. Bano batambwisaka ba galette wana ndeko George Kamata bandeko abeti mwana otambwisa ba galette na cantine na galette na mutu ye beta mwana double. Donc na garçon na cantine na ba galette et sopani babandi ko sika bakini bandeko nanga nzoka mwana wana orpheline orphelin de père et de mère. Afin d'arriver pas bandeko a papa batinda kae akende konteka bakaleti wana bandeko tango mwana wana bakoisi galette alokota ko lokota ko banga wana moya zonga ndako ezate na ye na cantine na ba galette alala libanda kolala libanda wana azo protéger cantine na ba galette ko banga ko zonga ndako azo protéger cantine na ba galette. Baninga ne ba fazer ba oya mikolo ba oya ndenge nini o ngana yo to yebite voulant la suturer so wana na ba galette comme elle faisait la tête aza ko lité ba beta mwana wana ko beta ba beta ye ba beta na ndenga mabe mwana kenda okufa et puis ye mutasala ki crime ayebi na ite asilisi classe na ye à l'âge de 17 ans basali makambo. Ça fait beaucoup des années. Donc beaucoup des années. Albi maman, les Cambouane Salima, j'avais 13 ans. Des Atuane Salama. Baki c'est sous 35 ans. Ndé, na besoin conscience que les Cambouane Sala. Rien ne marche. Rien ne marche dans ma vie. La fin des États-Unis, na bala misato. Na misato wana donc divorce sur divorce. Pourquoi? Na tikali ko botate. Tout était ok. Au fin de la moisi na bali liboso congolaise na bikete na qui me pas américain tous les deux. J'ai divorcé 3 fois. Rien n'allait dans ma vie. Rien n'allait. Mais si quand on va voir musala mi balé misato aux États-Unis, maman, so kingana zui musala. Pourquoi il faut loko moko sale mana musala oyo ngana kozala impliqué oyo kosala ke you are fire oyo kosala ke basala nini balongolo musala il faut loko moko sale makaka oyo ko impliqué ngai. Quand j'ai compris na comment kosala makambo ne kenge éviter des histoires et tout na lié à travail, malgré ça ça me rattrapait toujours. Alobi mama oyebi Nalandako. Na yoka la pose à la moi bonzambe malgré ba pétage. Oui, on jambi jali malgré ba pétage. Alléluia. C'est pour ça que na témoigner. Na lingi na témoigner kambo ya vie nanga. Li kambo nga na bosa na ngai moko ke na sala. Na comment ko prier. Na comment ko bondela. Parce qu'il y avait ça ne va pas dans ma vie. Na bina lokana nzambe. Maman, où est-ce que passer à ba congolais parce que ngai moko na za ki susu na fouate na ba passer à ba congolais ba prophète non. Oyo américain. Ayebi Kinshasa te, ayebi vinanga te et loko te nini te. Na ke na consultation ko kende ko consulter. Na expliquer pasteur ba problème nanga. Ayeba kaka kete na za noir. To solo la ki pete ke wa yo from te loko te.
Tant on a qui n'a expliqué ma kamnanga, n'a expliqué. Des pasteurs pasteur est américain. Ce n'est pas un pasteur congolais ou non, américain qui n'a jamais été au Congo. Donc voilà. Des pasteurs on a bandu pour expliquer nga. Azo zonga na bomwa na nga. Acte moko na salaki o ils ont porté nga préjudice. Oui, on a bien. Jusqu'aujourd'hui. Acte na salaki o ils ont condamné nga jusqu'aujourd'hui. Mama dikina. Tata wana. Pasteur wana. Akoki on est grand jamais koyeba histoire nga na sala na âge à 13 ans. Plus de 30 ans passés. Akoki koyeba yango te. Les jours où aza ko rappeler ngai que makambo yo sala yango zo condamné vie na yo. Nazo mona. Nzamba zo lakisa nga. Mukolo moko boy. Au salaka actu oyo kokai ko salati. Tu avais tapé un vendeur de beignets. Quelque chose comme ça, je vois un vendeur de beignets passer à l'eau. Bien, le bas qui galette, pour moi, mon qui galette, il y a bien un vendeur de beignets comme ça dans la rue. Au betaki. Au betaki wana, mutuano yo betaki. Azalaki orphelin bandeko. Atikala iko zonga ndakoute. Dès les jours là, akoma ki fazer. Dès le jour là, pour la protéger Babylone, etikala ki tellement bandeko banga. Bandeko bino boyebi bana bitiki. Soko lobi okuta ina malchance sa famille mabe, bandeko tata ya mabe, bandeko mama ya mabe, bino boyebi bana nde bazaka traité. Pasteur Aïbsi Georges. Alobi tango beti moto. Alokoti. Na bazelo nyonso to donc marchandise bebaki. Atikala isoko zonga ndakote. Alala ki libanda. Ekolala lataki alala ki libanda. Na biloko azalaki nango balengai ko botola ye alingaka défendre biloko na ye ezalaki plus fort que ye plus fort que ye ko beta o babeta ki ba kuwana. Il n'a pas pu survivre na ba ku o babeta ki wana lokola pe liwa ko kutaye. À l'époque téléphone mobulu ilo côté ninité bande ko mwana ana akufa ka boye bakundaye. On ne sait pas la suite. Des pasteurs avec Bisa Georges, les Kamboka Yemoko. Abi maman dit qu'il a, ton bakilem sous bande konanga et tout. Non, je suis seule aux États-Unis. Naza seule aux États-Unis. Bande konanga bale ba en Suisse. Batika la koye États-Unis. Donc, pour histoire wana pasteur wana yebango. Donc izakaka, je sais pas quoi dire. Yango wana na yeko beta lisolo iloko moko te to salaka o ke peut-être nzamba ko yebate et puis les parents éduquer les enfants bana baza batalaka souvent bana batalaka. Moi j'étais devenue cruelle na koma mutema mabe en voyant ma mère se comporter na façon moko na bana bande koné soka simbi ko beta soka simbi ko punir bango et bien voilà et puis comment le relâcher si ma maman peut faire ça pourquoi pas moi de na koma ki tu au bilan na koma ki moi na mabe makasi a vouloir copier le comportement de ma maman yango papa lui m'a pas la maman beta lisolo ngai na ye barate nzamba tangela ranga makila ya mwana wana na mutu nanga. Je suis là, plus de 50 ans, sans enfant, sans moussala fixe. Donc il n'a pas awa, rien ne marche. Pourquoi? Parce que je suis un meurtrier. Na bouma mutu, sans koyeba. Na longola mutu na mokili, na ignorance nanga, j'avais que 13 ans. Malgré j'avais que 13 ans, nzambazo tangilanga mabe wana jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai dit 35 ans après avoir Kobuma Moto. Vérité Kobima. Des fois, tout ces Nzambe, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Parce que je ne pouvais jamais croire que les Camerounais qui ont 13 ans, ils vont condamner la vie nanga mobimba. Ils vont condamner la vie adulte nanga mobimba. Moi, je ne connais pas la joie
qui dure longtemps. Non, nazaka na ba courte joie, au seki rolele belé, au seki rolele belé. 35 ans après, Mama Dikina, na koma kosenga miséricorde ya Nzambe. Je sais pas comment je peux arranger. Na yebite ndeni na kendo luka mwana wana na kobanda ndenge nini mutaza na kombote bano batekaka ba biloko batambwisaka na biloko na mutu na kobanda ndenge nini pour vouloir arranger. Je veux faire comment na komo senga ka Nzambe mawana ye. Yango tango tozo boko la bana tozala ba exemplaire solo parce que bana na biso basala ko biso to lobate basala ko biso tozo sala. Une maman aimante, une maman juste. Aobo tape bano bakolanda ye ndenge na ye ya kosala. Yango mona basi mususu, bana misusu, mama na bangaza ka mutema mabe, azo nyokola bana mbanda. Au monde avait bananaï, bazo permettre pourquoi? Parce que mon amour normal, pour na bango eza normal. Donc zo mon amour na koli, azo mon apena maman wa boti, azo nyoko la lem susu mon amour papa na bango boti li banda aye na ye, bazo permettre et puis bango ba continuer ya ko nyoko la mwana wana. Vous savez pourquoi? Parce que ba valeur wana za la transmis na bana. Mais na bana ba ko mon amour normal. Je souffre. Je suis aux États-Unis, mais je souffre. Des fois, nous cherchons des milliers 14 heures, au comprendre, et pourtant, maman, imagine-toi à l'âge de 13 ans, tu as fait quelque chose, Dieu n'a pas oublié. Et des choses que nous faisons quand on grandit, en âme et conscience, tant que comme déjà ma majeur, tant que ça la ramabé. Ceux qui n'ont ceux qui n'ont 13 ans, à l'âge de 13 ans, entre guillemets, je peux dire que nazala ki mwana innocent, mais Nzamba bosa ni yangote atangelinga ili waya mwana wana oya kenda kokufa a cause ya baku soki ngana koisa ka galaxy wana te be mwana na ngala la libanda te angaka zonga na ndako mais soki mwana banga ko zonga ndako c'est parce que ngana koisa ki galaxy lokoti na zelo eto abangi kokoma ki fazer ndiko kendi ya mwana yango wana. Makambo zote ndaka biso to banga Nzambe. To continuer kana conseiller bana. Dieu ne rendra pas compte de l'ignorance. À rendre compte de l'ignorance te kete na sala ki mwana mkete. Eloko lingi basala ko sala muninga te. Eloko oza ko chérir quelque chose qui est précieux en toi. Si tu ne pourras pas ou vouloir pas qui est beba. Encore une fois tu raison au salon pour na mutu mususu. Voilà la famille, c'était ça. Georges États-Unis, Abouma Moto, 35 ans plus tard, et qu'on a révélé. Et là, on a ces équipes parce que Georges, je souligne, maman, ce ne sont pas des pasteurs congolais, c'est un Américain qui ne me connaît pas, qui n'a jamais été au Congo, mais il a rencontré l'histoire que moi-même, je sais que l'Ikambazoloba, ça s'est réellement passé. Yaya, quand Dieu veut parler, Zambalobaka. Nzamba olobaka te pour les Congolais, Nzamba olobaka te pour les Angolais ou les Brazzavillois. Non, quand Dieu parle, alobaka. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu là n'a pas changé. Makamoto comme comment na mokili, et pasteur asala ki boyo mosala njama sa yebo kongo sala ki to diminuer quand même kokwa na waka nsus. Ya, mais Dieu parle jusqu'à maintenant. Franchement, Luka Kimia, Kando Lobi, au monde en Christika pour Bomisate, continue à poser la miséricorde et Nzambe. Le Dieu qui a voulu que l'histoire soit révélée, enfin, oye, banako bondela, à propos de Siji, on a pour Rolanda, ou les lamas en Nzambe, Nzambana, à capable, ya kopesa au moins so beaucoup fandane jusqu'à la fin de tes jours, Nzambana est capable, ya kopesa au moins, ou za ko désirer pendant autant des années. Voilà la famille, c'était la vôtre, la championne, notre m'a dit, dit qu'il n'a donné qu'à notre tête là qui m'a fumé en direct de la Suède. Bye bye.